moto oyo yawe akopona ye wana nde moto aze moto kosamba bino balevite bolexinde si Moïse alobi lisusu na Corée bino balevite boyoka yawe nzambe ya Israel aponaki bino na kati ya baisraelite nyonso kopusa mpepe na ye bosalaka mosala na kati ya ndako na bosamba mpe bosambelaka mpona lisanga ya Israel bozali komona yango ya moke bolingi bokoma so banganga nzambe alleluya. Donc maintenant awa nzambe doko ntango atindi momumbu na ye azopesa la responsabilité moko moko ye momumbu nzambe azokabula mission yo sala papa mokiko sala bo mama sala bo donc ozala mosala ozosala kati ya bilanga bato nzambe maintenant komona olingi moke olingi okokala susu na baba Jacob yango siko awa luke tokende na bamba bino na kati église bongo Moïse atindi babenga tatanga Miriam bana Eliab bango bazongisi tokoya te montango donc est-ce que kayeso ekote moto azobanga sute nani ozo balayi réponse ni sera pese Moïse arrêtaka soka lobi kambo bi amen ingeja mais soka comme oya te esprit kaye elati tokoya te alo bongo awa Moïse ayokaki kanda mingi po na yango pe alobi na ye kondi nzambe kondi mabonza ye te ngana swana no eloko ya bango te ezala punda na sala bango pa pe maboko pe moko te alleluya amen soko la ni passage oyo donc tala tant Moïse a yoki réponse au pesege mutu oyo yazo nyokomela azo pese réponse on demona motibe milima ali yango tuko baka awa mu mazambe yeka so mix section yezo ko sikimna manzoto biso asabe kapable ko sona biso wa amen asabe kapable ko so pass sokto zo kise motema na ye sokto blessé motema na ye soki vraiment to zo ko connaître motema donc ça capable tant zo regete nzambe tant zo ko sona prier awa to yeba to ko sona biso to critiquer to sala mabe to kunsene mutu to ye awa ko to zo prier mais oh mutu ko kusala yo ya ni tero biso nani nzambe tango tona boko awa azo senga biso bulamu mais nzambe ya bongo ni bulamu wana ma be ato sala keba ya mo to mundela ka très sincère so ebika ngana critiquer mutu ozo mona bana mona pusa mona mona zo prier kana mutu oyo ngana mutu ko visiter to munisa mungu nzambe na mutu munisa eglise bato nzambe bubu ya bongo na nzambe pone okelo baby santo to kapina kama bimbe ndako baby sangwana bango oyo bakei alors place wana tango prière ya Mungu nzambe tokena 29 kuna soki bato mena Moïse so tsenga nzambe prière bato soki bato oyo bakufi ndenge bato nyonso bakufaka soki likambo ekweni bango ndenge ekwela kabati nyonso loba ete ezali yawe te mutatinda kingaye soki Mungu nzambe komina papa oyo wala soka yo prise soka alleluya amen prise soka donc bina ye baby mais tango sali prière ona yo ko kasi soki yawe après atango lobi kasi soki yawe asali kambo moko ya kokamwa soki babele fungwami pona komela bango na biloko na bango nyonso soki ba kitina kaka bongo na boy moyi na mboka bato bakufa wana koyeba ete bachola kinani yao kaka na tango wana tango sikoloba mabele kaka mtu apesa telemi kaka na sema kono na ye mabele sasa ni paso adindi oyo mbalo mabele paso edindi oyo mbalo bobele ba na maboto ma nyonso edindi bato bazokita miso ngo témoin na mboka bato zo mabele ko bulu mazo sana mabulu bato bazokunda bango na moyo makabo moyo pona kosimba Mungu nani ya mais yo parce que ba on nyonso yo ko critique wana 250 wana so comme la verset so kuna bige moto ekiti uti kolo ekiti ezikisi bango nyonso yo ya muzo ko attention bango nzambe asaka très ekenge na bango po ça faciliter de ko zona muki ya alluya petit bazongi ba passe nyonso bazokanga motema bakosala motema bakosala motema pour battre le commentaire alluya skoyo yo okele ko zuka osale mabe nzambe atakata te
alors soko tieli toyo ozoka critique ya Mungu nzambe yomo oza conscience ga mutu asalinga bulamu mais tieli toyo boyoka critique babe oyo bazo bayebi oyo ezala ngo peta bongo te mais tieli toyo yoki bato dia 50 ba chaki matoyo bayoka ki alors quoi bayoka ki alors monde qui était là ni bango de singa boyo ezix bango nyos bato bayoka ki bato bayoka ki baloba te kelino kimba kibango moto oba misaki baloba bakunda bamule eba oba yoka ki baloba te moto ezix tu beti lo bana boko sala pasolo de la yo ni samu fona za kana ototo protection meme papa mama papa tele sala tote otamu oyo ka usisi oyo pele ozwa mani Despite que vous avez on réagit donc mbuma loni katne mbuma ne sale lien na mutu wana et tant que vous pèse tout yo wa wa pa yo et ça tout bona bo semence wana izakatna alors on est to banga nzambe kala ko lugwa bato ba kufa kili wa mona ko sekana ka mutu o bo nyoko pona bango o mungu nzamba tindi alors ba mona ki passe ba nyoko ma alors pona nini et secreto to ça batambu biso surtout Hébreux 13 verset 17 balwazam de biso to ça batambu bino pe boyoke na kabango po bango bato babati na kabino balbe anzamba batla biso batambu bino umba za bango ndo batla biso ngate me bolo banani ya nzamba to tango tam parce que mo de ke do bengo boye e bimika na mutu a fondé mo fondé Hébreux 13, verset 17. Hébreux 13, verset 17. Boto savon batambu sina bino. Beboyo ke na kabango. Po bango bato babate na kabino. Hein? Mais nzamba bakisi. Moko lezali. Nzamba kotuna bango pona bino. Ba compte ya ba mbo ya biso a ngo pona ni e pa ba mutambu biso. Alors mukolezali akotuna awa mukolezali nzamba kotuna bango ndenge bazali kosala musala wana alibosala ete bakokisa musala yango na esengo kasi na mawa te koso bakokisa mawa wana moyembe biso dolamu moko eza yango mambo tonosala awa alors makambo yango tolobai na buto awa biso to moni makambo bele na tata bo alluya mungu azango ado bet ndi ma bet ya pass wana eko na bi bet mu kwa ndo nzuri ha nzuri wewe nzuri ne kimo wewe nzuri na bitina ngina nzuri na dio donc il y a trop brillant donc attendez que dans ça poso moi pas pour poster hein donc poto kuta na to mona belé et pas d'ailleurs ngam ko to muti bato chora ye bato tanga bakombo de ba hein biso donc vraiment et ça église oyo tu auras plus de nombre ils avaient plus mais à panzango donc boye à panzi biso nyoto panzani pa o na bomba tongo à panzi église moi la susu ezate makamona pesi ya katosika surtout contexte de bongo mitema te bilasalite makamosi ya nzambe ngolo taksema biso boye akupanza biso surtout bongo mitema te akupanza biso pe metango panza biso na pasi oyo tokima kiona asani ni atongisia na be oyo bato tokima kabangunda biso bako yama biso kuna nti ba bayambi biso po babongo kulia biso basise biso. Alors attention que moi c'est que dans les congailles tout ça dans ce qu'on ça peut passer aye après que le micro so tubi bato basa motema malamu parce que quand sunga bango na kusala bolamu kata bango pena ko bondi la kapona ye ko te charge ozo bango na bitumba oyo azango bitumba oyo zana nzoto yo kata boto yo na yemta yango d'habitude allez bien donc ce que mutu azuluka ina butu akuto te akuto mungu nande
Donc ato nzamba pesa sana boko na ye. Yango nzamba otongi Moïse. Bo pise libota na ngai nyonso na pesa mo na boko na ye. Donc yé même to battre libota na ngai. Donc protection au de mo le terme senga biso biso dans na fait pas. Amen. Tant nguna zo biso abelo kutai. Albi tout monde zo bata. Et biso de la cause. Mais ce qu'on imaginez que les oyo a mis sur la banque. Mais tout le monde a moyen de se sauver. Alors, tout ça, l'attention, il y a une bibliothèque, on appelle 1 Pierre 5, verset 9, toujours 6. Il y a un peu. Ce que je même critique qui a un Zambi. Ayebi makambo. Aliyongo yebi mbolam oyo omoni. Alléluia. Tirez bien sur le solo parce que le hasard besoin de tout. Dans Jean 5 verset 14, oui, verset 8, on a Dieu se big sin. Mais pas toujours tala. On dit maintenant de sang de Bible. Kende ko pesa batongo na église ba pharisien kuna. Parce que nzambo on aime ta mission. Ngai nzambo on ba pharisien yete. Mais mutu oyo yenda ta mission. Oh, yesa mutu masumu. Abe biso totanga na makoma nzambo. Ke nzambo mayoka lombo le mutu masumu. Mais ngani zemiso kufa. Konyokama. Molinda molili. Mais mutu na ye abimbi kongola mbisi amoni. Asa mutu masumu te. Alipo tuza na autorité wana ya ko défendre bulamu omoni na mutu nzambo. Mutu nzambo akotika défendre ngo amakambo so bangaye atuanga mole bango exact. Ngana ebitala bulamu salenga. Alors mbala suka. Mwawe akaso epana ngaye exact. Sana autorité osa mungu ya mutu te. Benga na ye. Eza papa, eza mama, eza ndeko mwana. Ayebyo na kombo ya mungu nzambe. Wa sanbo mulamu na ubina. Chasser. Papa mo riro te. Mama pa mo riro exact. Kuna kombo nzambe salem. Chasser. Pozo luka kuna mulamu oza nzambe la bikutu. Soki pasaka ba mona ka bikamo na boko de wana jijima mo esa wakati bango exact. Lokora ba mona bikamo na kuna na boko na ngai. Jijima sakataba. Jijima sakataba. Yango kuna kusukisa na kuna ngana 1 Pierre 5 verset 8 et 9. Ni veut sur tout ça. Pour te quoi le temps pour 1 Pierre 5 verset 8 et 9. Bofo mona miso. Bozala ekenge pamba te munguni na bino zabolo. Azali ko tambola tambola. Ko tambola kaka na poto ndaka biso. Donc ayo kuto yo pro mettre solo pro ko ise kwa. Munguni alatimo. Abulata mtu msute kaka mtu église. Kaka mtu église Christ avec nous. Kaka un ancien et nouveau alati. Azo tambola lokola tambo o ezali ko ganga pe kuluka moto ya kolia. Olia luka nyama kolia, mais ça vous nani moto ya kolia azo lia yo. Donc parce que ça oyoki critique wana le zwambe tambo. Merci. Amour. Oui. La vie de prière. Vie de prière, c'est ce que ça peut ça Écoute. Wewe mtu aliingia mtu mingi. Mabea mtu mmoja granja kwa. Voilà. Na mtu aliingia mtu. Vile prière moi pesa na ngo. Exact. Na usata kote. Assume. Donc ni kama ya Mungu katika ndio. Porque base de base de filme sus passa que isso. Vai o kutera sere je mara so mara para que tenso. E so que viro coisa a kuti a mama a moya kuta na tira kata tu reposo. Reposo que o lingo katra bino. Exact. Sabe que mamãe de kufika mususu. Mamãe de kufika mususu kufanya chochote sa flete lo kumeyo makanizo que ah, o cara que é forte, o bato. Eba, mari basala mote, ba pierre pe. Basala mote.
nini parce que amour balinga aya si bango bokende kulukila eloko olia kiango baka kulukela eloko olia baya kosuka na maya samtona sere je se fani kiti mona mwasi ya mpaka ndelo ko rezini apa kindi biso kama mkolo ya si bazenda ko basi na yeye mbona kanisa kungu mitema kanisa mabeso kwa sana papa mama sengina kanisa Oba erera mtu zakaka po yo mo ni na onjoke ndeza mama sere je se chimo na maseni sana njote meilleur parce que pas penser pour cancer il y a pour cancer les gamins monité les habitants de même moni mais faut y avoir une stratégie comme on a pour comment on appelle ça moi je me suis quand c'est le na loko mais d'ailleurs pour moi ça au calcul il se met donc elle ça stratégie là à la il faut amour ce qui a pas amour de ça donc coup de la moli kambe pour les amour de ça mais pourquoi il y a pas mon téléphone là et quand on va avec mon téléphone ça là pas avec mon téléphone ça mon mais mon thème de banza oyo mon téléphone tango nukupe ko même bateye comme yo bateye ko ni bolingo ezate bozuka ni kamoluka ongaka bateye ngaka basale ngaka ba église monde ko mbesa bateye ka mutu rero to ko to tonde kaka yo ka tutere ozolo ba position est-ce que yo mukuza tango no bla no makabo tuna kabo est-ce que yo mukuza soki bateye ka mutu sheyo kifo nzamba bimisona mutu zote ko sale ko obi mana yango amen amen Kwa mwanza bapesi bolimu na mutozo te batia ko likamo pe ya bisuka za mapembe yosi. Faut faire attention likamo te awa te jamu te. Amen. Alléluia. Alors ce que nous tenons de boyaye, alors boyaye, bon dit mais la kansambe, boyaye biete bande ko bino ko ba panza mukili, mobimba ba mona ka passe ndenge moko. Alléluia. Il faut que boya. Le salut est individuel. Hein? Au là où ensemble, d'être personnellement dans le vivant. Hein? Nzambe zo pambula moko mo biso awa. Mais pambula yomo comme to be bénéficier mo zo vivre. Moi tout ça puis bango. Même ata obeti ni solo, mais ndenge esengo na nzambe temo. Yoko sa ndenge mo to bivato. Alors que ndenge ni blambo place au sur la ngombo ndenge ngai, ngala ko bebisa. Wana tusama yele betu zaba zoba. Mutu pesa kimya azobatela yo. Mutu azokunda bitumba. Ya butu to benga yena ba telefone. Telefongi katani. Anza kumitungisa pona yo. Après mutu ndenge na bayo yebise yoke kala lisolo ya mabe pona mutu. Est-ce que naza ta kutu tabolo. Soko ba de ko introduction mutu. Explique yo kutanga supporter. Yango biso to zakata osika biso bata mokala moyo mona biso sweta sweta ndako bato yango biso formation to swa mabena ngai estika na ndako ngol moyo ko partenaire ko combiner kuna contaminer kuna ezala muke beto tamba ko bato ve lo ke sana commandement mo banzambe ezaba mission ayi bike mo kene na mission ou bien vous allez que wana vous savez so peut-être on a l'équipe peut-être pour na pays. Mais pour le moment, on a na yeka pas na yo. Pour tous les frères et sœurs, bien que moi ça parce que ba occasion ya nguna ne masolo na ebi misaka kalika momoye. Voilà. Munguna kota kaka na masolo ne ko sepita. Puta ndisi kama momoye. A toujours comme mon nzambe. Pour être que mon nzambe yem to battre kino. Yem to munga kino. Ay foka ko le bimba, a lati yango et puis au moni que oui, on peut raison. Tant que on peut raison de mona, besoin de temps. Alors, nous tenons à boyaye. Alléluia. Amen. Awa blinke to simba basade batanzamite, nzambe bapona, to sala bango mabe moko te. Alléluia. Yango de te na bisele oyo. Oza mutu boyoka. Oza mutu mabomba. Ko salela.